Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Mobola na zuapi. Bolukila nga mwana oyo. Bolo ba mama tonda zo lukia komela na privé na 20 na ye. Na tshela ye na PayPal. Oyebi hein? OK, on to yebi lo ba na zo luka ye katela parti oyo. Ma chérie. Na zo luka yo bébé. Yaka na privé na 20 moko eza aw. 20 eza aw ya yo somba taji hein? Na sepeli no makasi. Osala ki eloko ni na si ferme si po yo soki mwasi na vandi liboso yo po vanda liboso. Kevin soki kase ya soki nani eloko ni no sala ki na si ferme si po soki mwasi no vandi liboso ya za présidente ya ba JCC yo vandi liboso. Okoma président ba JCC. Est-ce que betapo si ferme si lekisa bato belé pour bando simba micro yo oza favoriser poza mobali ya mama Aksa to kaka ndengo langwisa mama Aksa na magoda nde yango e matishio likolo ozo mérité te est-ce que mama Aksa za heureuse soko oza ko humilier devant biso oloba nini ntango vanda binomi balé o menasaka e comment o humiliaka e fara comment soko zo banga te ke république mobimbe ko massacrer yo courage wana ya koluka ko sala ye boye na miso abatu e bon tombo za kabino mi balé Kevin 99 jours ezara ya moyibi journée moko ezara ya nzambe laissez boana lingaki na motema moko o brisa ye azaki prêtre au kabouano nde bo kabouana te yango moni atolo bako jouer rôle na yo parfaitement olnge kaka obima na mpoisa ongo koko jouango bien te déjà ba lati ba veste na nko po ba peso sens a kibomoto ba longolo kibosenzi okokite o dégager ki wenge na de événement doudou na grise doudou na noir okokite o lâché ya yeza patient ne loko balingyo na motema solo na kosala o elongo bani Jacob na vandi boyo mwasi mo azakuna na rôle boko soka nga ba veste ndenge ba bosoka ka batu na si femsi na olemba na ko lemba neti Kevin a lâché des événements ya café hein café soki di nini ne remercier who wanted to thank une famille qui aide beaucoup pendant le café chrétien. a family that's always helping throughout Ils the sont Christian tout le temps Cafe. là. They're always here. Et ils me disaient, moi je vais les faire parce que je He leur said, vois. "I wanna Chaque do it année, ils viennent toujours en Personally, famille. because every year they always come as a family. J'espère qu'on connaît la famille, n'est-ce pas? Do we know who this family is? Vous les connaissez, n'est-ce pas? You know them, don't you? C'est quelle famille? What family is it? C'est quelle famille? OK. Oh mwana na cheboy. Polo a pembele même polo oche didoun ya grise. Humiliation nationale. Oche didoun soki didoun ya noir. Mais Kevin, quand maman Aksa atangi kombo na yo papa Kevin ezaki po abenga yo yonde owa ko annoncer famille wana. Yaya, ezaki te po botolo ki mobali. Même commencement na ye, on va appeler papa Kevin. Abeng yo papa yo mwano yo. Limbi sanga de no biongo mwano parce que na grande sœur na yo. Ndenge ya za grande sœur no ndenga pe na grande sœur na yo. D'accord? Na ndenga mabete oza penza petit frère. OK? Alors, tant ou déjà zo benga nazo benga papa Kevin. Toyo kanon nazo benga papa Kevin.
eza une manière ya kosala ya kosakana na mobali nanga anga sala G donc toujours benga papa Kevin est-ce que vous connaissez la famille mais anga loba kombo famille te mosenza to bata minenge nini o dégageant deuxième le mot ezana makila otanga mais même François na oloba nous allons appeler papa Kevin sans nango yo comprena kiti ngana ofingote hein yaka komita la kibosenzi na yo yoka non sa mwasi na yo et yaka komita la kibose na ko opimela aksa nzoto ebe ozala choqué na ko choqué o makasi opimela nzoto pendant 3 jours tokei to yoka annonce ya mwasi tango nde azo benga mobali boyoka. Amen. You can't say the family before. Na okai mawa na okai mawa ninge mama Amen. bon total. Il y a papa Kevin Papa Kevin, qui voulait remercier who wanted to thank une famille qui aide beaucoup. Il y a papa Kevin qui voulait remercier une famille qui aide beaucoup. Musenzi ya koyoka. Il y a papa Kevin Papa Kevin, qui voulait remercier who wanted to thank une famille qui aide beaucoup pendant le café chrétien. a family that's always helping. Il y a papa Kevin qui voulait remercier une famille qui aide beaucoup ceux qui na café chrétien. Bébé, est-ce que yoka ki kombo na oto yoka ki kombo na ote? Yoka ki kombo na yo. Donc, il a dit que yem tangaka ko annoncer famille wana. Agressivité ya nini yaya. Yona no Kevin na ndeko koti na famille olangi yozo mabonza ya pays nini. Mabonza o yozo zwa iza ya Congo Brazzaville Mobimba. Mabonza na yo par na yo lokwa genre ya famille olangi yozo mabonza ya Rwanda. Yozo mabonza tout ya Gabon. Est-ce que yo bapesi yo par na ya mabonza tout ya Angola? Kanda o yo dégagé ya zozo mabonza tout ya Afrique du Sud ya mboka ya Klanta te yo zozo mabonza tout ya Afrique du Sud na kanda ya lesebo mais kanda o yo dégagé le mwana muninga boye elo nino senga ka sela kiote mituka tout eza ya bango ndako vandisela makolono ya mikie eza ya bango ba veste yono koma ko soka eza ya olangi yo na famille olangi oyaka kana débile oyaka na débile bébé yebisa biso yo elo nini yo ya nango na famille wana ozo gagner le mabonja je sais pas ya pays munini parce que bango baza international yaka komi yo ka musenzi. Il y a Papa Kevin, qui voulait remercier who wanted to thank une famille qui aide beaucoup pendant le café chrétien. a family that's always helping throughout Ils the sont Christian tout le cafe. temps là. They're always here. Et il me disait, moi je vais les faire parce que je He leur envoie. said, I wanna Chaque do it année, ils viennent toujours en Firstly, famille. because every year they're always coming as a family. J'espère qu'on connaît la famille, n'est-ce pas? Do we know who this family is? Vous les connaissez, n'est-ce pas? You know them, don't you? C'est quelle famille? What family is it? C'est quelle famille? Amen. You can't say the family before me. Je ne peux pas dire le nom de la famille avant que je le dise. Non, qui pousse un finger look moi ma bé. Non, qui pousse un look moi ma bé. Because in any family, uza nani local. Iloko uza nani yo uza nani Kevin uza nani ki yo bando matana chérie tanki uza nani nazoko no be 2026 na kolobelo moi ma bête do uza boy uza lokwa ka songo ngulu wana kima mbangu makasi uza boye uza Kevin na bandela on peut pisa ngakanda makasi e pisa ngakanda makasi na suku na bandele. Amen. Amen. Vous savez, Papa Kevin Papa Kevin, qui voulait remercier who wanted to thank une famille qui aide beaucoup pendant le café chrétien. a family that's always helping throughout Ils the sont Christian tout le temps cafe. là. They're always here. Et il me disait, moi je vais les faire parce que je He leur envoie. said, I wanna Chaque do it année, ils viennent toujours en Firstly, famille. because every year they're always coming as a family. J'espère qu'on connaît la famille, n'est-ce pas? Do we know who this family is? Vous les connaissez, n'est-ce pas? You know them, don't you? C'est quelle famille? What family is it? C'est quelle famille? wow.
Amen. Wow. Moi, je suis dans la zemi, dans la troisième zemi. Moi, je suis dans la zemi. Wana eza bato ba kochaki yo ba yebisi yo eloko fosa leza ko soka ebana. Wana eza coaching ba pesa ki yo ba binongo za bongo. Faut ko soka ye bana. Moi, je suis dans la troisième zemi. Kevin. 9 mois mwana muninga. 9 mois ya mwana muninga. Oko humilier boy. Olina tinda JCC nchangu ba tobolelanga au pantalon wana. Parce que ba JCC nchangu ba bongo na bien te. Olingi na tinda ba JCC nchangu ba tobolelanga yo pantalon na sima. Olingi yo micro koma ko mataboye. Nana autorisé au bando mataboye. Tu n'es pas brisé, mon amour. On sait l'orgueil katina yo. Au poupoli micro à moi sinon on a le beaucoup. On a déjà comportement on n'a pas battu si FMC. Ma boko na yo wana. On a déjà ma boko battu si FMC. Est-ce que ça va papa aller nem ba autorisé au bando mata lokola leki na bango za enfant chéri na bango. Lokola axe ça enfant chéri, est-ce que ça bango nem ba autorisé yo au commis pasteur depuis quand? To lokola moi non za présidente ba JCC, yo pour commis na même rôle que yé. Mais est-ce que yo za enseigné ou bien enseignement biblique? Quand tu n'as osa brisé Katina yo, et ça brisé. Kevin, moi je n'ai pas veste na polo na jeep. Vous croyez qu'on l'a tapé ensemble à l'un? Vous croyez qu'on l'a tapé ensemble à l'un, pembe à marche longue? Pourquoi l'a dit polo ne la mama lili? Pourquoi l'a dit polo ne la mama lili ko humilier mon à moi soyo? Il faut les calibosso ya République au Sénégal pardon Kevin. Tu dois demander pardon na République démocratique du Congo. Tu sais, maman langi na papa langi, basala tellement ebelé na mboka na biso. Tozana respect mingi na maman wana na papa wana. Aujourd'hui baza ba orphelin orpheline. Malam toza na bango kande baza. Mais tu autoriser mutu mon côté à humilier bango. Ata soki pona bango te, pona bulamo baboti na bango. Outi wapi. Pourquoi même l'habillement na yo, osa ko respecter maman aksate. Les soumou na eza ko lokota yo na minuit. A jango malonga oyo bo frustra ki basa l'interprétation. Donc ça veut dire que vous maîtrisez le français en malongate. Mais le quoi ba gigolo ba kana mayele moko boye. Oyebi ke po joye bien fo soka ebana. Ana na zemi, même na zemi. Ozo koko dégager loko mote boye kati na ye. Na moni batu bozo lobela prophétie à pasteur Dalo. Moutumo alandinga la prévé pour Ipsanga, prophétie à pasteur Dalo, alobango pour na Kevin te. Alobango pour na mobali o axa, mobali ya prophète o axa zaki n'avant comme na Kevin. Ngala lobina e ambo. Prophète en un grand prophète ou abandé ko bimana mama axa. Kombo ne nani alobina nga kombo na ye. Ngala bi mais prophétie wana comment tu sais qu'ils a yé mais a Kevin te. Ouais, c'est katena ouais beaucoup oui. Alobi prophétie allait à Kevin te prophétie allait à Sikatena ngabi bon oui ngabi pourquoi parce que axe abandé ko forcer maman limbisanga parce que ils ont des ko bimisa yo te non ils ont bongoté mais
ezande na sola ina privé que prophétie oyo papa Dalo aloba prophétie oyo non pona bolingo ya axa na mobali na eno mais prophétie eza ya qui abandé ko forcer relation et ko soyer donc c'est comme si maman axa abandé ko forcer alata sapatu wana donc ndeti babala na sikatenda OK mais na kati nango abandé ko nyokwama OK abandé ko nyokwama et yesko azo comprendre te comment bozo lobake pasteur Dalo a beti yango. Vous pensez que papa Dalo soki prophétie bongo ezaki pona aksana Kevin akora ko lobango na mariage te akora ko lobango na mishu na bango mibale te donc eza lokola tindika chakal nazo balisa bino mais nganzamba lobi nanga eza bino te. Donc mettez ça dans vos têtes. Prophétie yango bomoni na souka zo lobake nous rendons grâce à Dieu pona mariage pona nde babala ni boué. OK? Eza prophétie ya Kevin te na axa te eza prophétie ya Neema na mama axa. Bon, je sais pas wana eza yem talobi nanga. Sikoyo ngana bino tokoyeba te est-ce que pasteur Dalo eza prophétie ya Kevin parce que na Neema pe bande ko simba te bazaki na ba problème mais ko anali koloba prophétie yango makasi na maloba kolanda maloba o pasteur Dalo aloba eza lokwa ko bimisa mama axa na biso ki abandaki ko sutukela libala abandaki ko sutukela babala na donc sapatu wana ya kongenga ezo soyo mais ozo latango kana makasi excuse ozo latango kana makasi jusqu'à ce que Sony au bois qui yango po soit ki yo Sony eleki longoli on ba komi ko seka yo soki ezaki ya sikatenda. C'est vrai que notre maman a forcé quelque chose na sikatenda malgré sikatenda ezaki c'est ça yangwana soki ezaki ya Kevin pasteur angara lobango en public te. Mettez ça dans vos têtes que ezala prophétie ya Kevin te sauf que Nzambe aza comme ala mystique et koko zala ya Neema beko za pe ya bango mibale. OK? Parce que to réfléchir le quoi batamaele. Surtout pas les jours à mariage. Oui et la cas. Donc eza le quoi pasteur Dalo a tindika chakal. Mwana ya maman langue ko boala et ozo ba etsa bango puis ozo ba mwana maman langue ke mobale ozo ko bala na monio na ye ozo forcer boy na boy non. En lo bango jour azo ba etsa te quand même. Yo moko vanda. C'est ça, le bon jour où il y a mariage. Pasteur Dalo, oui. Alors, le bon jour où il y a mariage. Mais, moi, je vous dirais que il y a le bon na likanisia, il y a relation na yena sikatenda. Mais nzamba za compliqué. Et ça qui paye à Kevin. Et ça qui paye à Keke. Ah oui. Pour na bon moto. A koki ko beta te aloba na parabole, taloba ngo clair. A betango clair ozo forcer donc ozo linga libala moko boye mais libala wana ozo forcer ozo mi pesa mais eza yango te eza ya yote o linga kako zwango babala ona makasi mais likola sapato ko swayo donc okolongola yango okobwaka yango e ko swayo batu bobando ko seka yo ko swayo akoko lobelo kwa bon jour ya mariage ya mwana mama langité tous à la bateau. OK? Mais qu'est-ce qui était masqué? Rien n'était masqué. Le message est clair. J'ai ça. Attendez, on va écouter ça tout. Attendez, on va écouter ça tout. Attendez, on va écouter. Prendre que akoko gachele moi na mosala nzambe libala na été. Hein? On a tindi on pas nani boss. Tolanda la famille, tout tapoté. À la fois ému, mais aussi content de voir ce que Dieu peut faire. Je pensais à quelque chose qui s'est passé il y a 18 mois. Je sortais d'un moment de prière un jour et je fais un songe étrange.
Ça fait 2 fois que j'ai vu Rachel Aksa. Et ce jour-là, je la voyais voulant porter une paire de chaussures, mais qui n'était pas sa pointure. Voulant porter à lingaki alata sapatu moko mais ezaki ya lokolo na été. OK. Déconseillé, mais elle insistait, elle tenait à porter cette paire de ceintures, de chaussures parce que ça brillait. Batu ba pekisa ki mais ya kangama ki akolata yango kaka parce que bandai kongenga. Et puis quand elle a porté, elle s'est mise à marcher, le boîtier. Et les gens commencent. Et puis tango lati yango, tango bandi ko tambola, akoma ko tambola tengu. À rigoler, et puis ça pas tenu, elle a jeté la paire de chaussures. Et tango bandai ko lata, atanga lati yango azo tango la tengu, batu bakoma ki ko seka et atipo akoka ki soni wana te, ajui alongoli yango abwaki. Je vis ça une nuit et j'ai par mon assistant demandé si elle pouvait demander à Rachel Aksa de me voir. Et j'ai toujours... Et puis tant que mon indotoana a sengi assistante nae a contacté maman Rachel Aksa à Luka à monaye. J'étais touché parce que ce jour-là, elle voyageait les soirs. Elle prenait l'avion. Na simba maki mingi pambate mokolo angwana mama Aksa bandaki pe ko kende mobembo na butuana. Entre 21h et 22h pour l'Afrique du Sud. Mais aux alentours de 4h de l'après-midi, 16h, elle est passée au bureau. Na butu fala kende na 21h en Afrique du Sud mais na 16h aleka ki bongo papa pasteur Dalo. L'accent, tu peux te souvenir, ça m'est pas arrivé souvent, je suis pas un émotif primaire. Mais je t'ai parlé en pleurant. Je te disais n'est pas abanda ko lobana na kolela. Azo bondela ye kolata sapatu oyote. pas cette paire de chaussures. Je fais un songe étrange. J'ai vu Rachel Aksa et ce jour-là, je la voyais voulant. Nakoyoka elokoyo. Nakoyoka lisolo oyoyo. Bolo bateke, eza clair. Akoko pe sa prophétie oyote. Après sa prophétie o pour na Kevin te mais eza pour na Kevin. OK? Eza penza bon, eza penza Kevin pour tout le monde makambo Kevin boy. Mais faut botala que prophétie oyoyo akoko pesa mwana ya mosali na nzambe lokwa yete boy pour a condamner mobali o yemo azo batisa parce que étant que père soko sali yango c'est que to condamner pasteur Dalo comment yoko otika mwana ya ndeko na yo ya mwasi abala mobali o nzambala kisioke mobali wana za yete comment pasteur Dalo akoya ko tika Aksa abala mobali oyoyo ya moni na ndoto ke nzambala kisieke za yete. OK? Moi je pense que pour nanga ezaki alobengo pour na Kevin te alobengo pour na mutu bazaki na ye mais eza pe pour na Kevin parce que chose ezaki lobi bongo ezaki ko détruire déjà libala batu ezaki ko détruire libala batu. OK? So lobi lokwa bongo do yo mom to so ba itabiso mais yo zo tinda nga na libulu moko boy oh yo yebi lokwa papa nanga lokwa mosali na nzambe kaza mobali nanga te. OK? Donc alobango pona sikatenda mais ezape pona Kevin. Oui, parce que bango mi balé bazaki choix maman Aksa te. OK? Oui, Kevin pe azana kati. Eloko oyo eza pona bango mi balé. Mais na makanti ya papa Dalo alobi ango te po a détruire libala wana. Parce que na maloba boy, eza déjà ko chamuto ayoko bala mal à l'aise. OK? Eza ko chamuto ayoko bala mal à l'aise. Eza lokola nga na obatisa libala et puis na oloba na yo mutu na obatisa ke moi sinde mutu a forcer libala oyo. Yo mutu tozo batisa oza lokola sapatu ya molonga nite. Yenda forcer bozala. Mais tanga kozala na yo okozala e kilo akobwaka yo mukile ko sekaye. Mais qui peut faire ça? Message ezaki avant message à joie avant libala mais ya pandi message na jour ya libala. OK? Mais message oyoyo aloba ko na makanti ya ko pesa ya Kevin te pona nga bon o eza selonga aloba ko pona relation na zaki nango liboso mais eza makambo nzambe même relation na liboso même Kevin baza choix na yete. OK?
Oui, même Kevin, même Owana, baza choix n'était donc bon mi balé ba na kata message o. Même si Katenda ala ki choix pour na maman axate, même Kevin azaki pe pona si Katenda te. Même message oyoyo. Na koloba yango, lokola papa parce que papa dalaza papa ko iko et aloko atindika chakal. To raisonner non, to longola non ki bonzambe, to raisonner tant que bato. Donc maman nanga pas à l'église, maman nanga kufa to poni yo mto ba tsabiso. To yo ba tsabiso sko yo zo betanga ba main libre en église. Que soit disons lotaka ndoto ngai na kanga maka na sapato moko boye bande kongela bato ba peki singa naza teti na boy koyoka na lati yango tango na lati na komo tambola tengu na tengu wana tango komo swa soni wana na longoli na boaki bato ba komo sekanga to bana mikete quand même. Tout ça bana mikete. Donc makambo na lobby eza ndoto mais ça clair na bino bato tozo longi tozo balisa. Donc il a ici yo Kevin oza guya axa te. Axa muta forcer. Mais nenge axa forcer boy. Akoyo ka soni oko humilier ye tango eko tonda boko divorcer po batu bako sekaye. Nana ko sala bongo. Nana ko beta 12 wana na mwana ya muto pasa serviteur. Sera que pasteur Dalo a beta qui est 12. Ce bino bolobi que ça Kevin. Donc c'est que pasteur Dalo a bambola axe à 12 na bonzambe. So ki bino bolobi na ke message wana eza ya pasteur Sikatenda te, eza ya Kevin. Donc c'est que ça 12 à lui. Bo confirmer lenga pone tinga. Na ebi ke na makambo nzambe senga sagesse. Et loko bongo na lobango jour à libala te. D'accord? Na makambo nzambe esenga sagesse. Na koloba yango na libala te na ko batisa bino na moni bongo je prie na bengi simo nanga axa na mekio tout non pourquoi tu tiens à ce que bo balana au pousser ba argument na yo et tant que papa soit pe na moni on comprendre que ça teti par rapport à insistance par rapport à maloba na yo et moi étant que pasteur je vais prier na côté nanga et puis na tiki bino bo balana mais message wana na koko pesa on soit après mais pas en pleine kolongi sana bato sera que ça qui 12 so ki bino bolobi que ça qui 20 ponga na omona na mayele na buania ya pasteur Dalo akoki ko beta axa 12 to akoki ko panzelo kwa bongo na misu na bango te pona olobaki ba ko panzanaka axa sera humilié ngapa na nga na omona ezaki pona Sikatenda mais soki bino mobeza Sikatenda te za Kevin eza 12 na bonkolo so na bina maitabino sikoyo na choquer Kevin mukie et senga azwa choc ebele et senga e panza débat e ko sala kena loba na choquer Kevin nini na maitape bato donc so na bina ba no maitabino bo c'est que esili nango Kevin ne sera pas choqué. Oui na maitabino bo expliquer ah bon so na ndo maitabino c'est que bo limiter nga donc on a ngena sala Kevin lelo donc c'est que bo biki si OK na maitabino mais moi na sisi nanga te lo banano là eza 12 te aska ayoka ki prophétie te OK donc ayoka ki prophétie te na kuzu yango sko pasteur tango papa Dalo ayamba ki ya ayoka ki prophétie te yango sko alobaki apanza yango na miso bato bobo za no ngana choquer moi mbalo avant boloba isa na okokate na maitamino na tika les boy non mais c'est un peu compliqué hein à tout ça qui prophétie quand ta prophétie oyoyo c'est vraiment compliqué OK et ça pensa compliquer la famille parce que ngana nous clive mosala nzambe te et l'autre côté na kokolobango na jour à mariage na binote et lo abongo que moi na mbal bovandi na lobake yo moi si mobalo aza mobali na parce que yango ne lobby prophétie wana lobby boye que axa amona ki mobali mwa kitoko azongenga et akangami kaka bazala na ye mais batu ba pekisi ye aboyi koyoka akangami ka ifwaza na ye azaki teti et aju mobali wana babalani na ye tant mobali yana komi ko monta e pasi akomi ko humilier ye akomi ko nyokola ye batu bakomi ko seka ye akokita boaki donc chaussure bande ko briller mais ali kolona ye te azui chaussure wana batu azo pekise ko lata te parce que za li kolona yo te mais azui chaussure wana aju alati tanga komi ko tambola ya kotengama batu bakomi ko seka ye na kotengama wana na soni wana longola ya boaki
Moi, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Bozo longa na boye. Na okokolo bangote. Na bango soit après. To déjà nenga loba ki avant na aksa. To a longa nisi bango po alobi na yedi susu. Mais ko betango le même jour à mariage. Bino batu bobi pasteur dalo je sais pas ndene akina makamne spirituellement za capable ya ko pambole loko yemo ko ayebi keza mabe. Est-ce que façon na ya hotel la makambo il est capable ya apambole loko ayebi keza mabe pona mwana ya mosali ya nzambe ya munene ya mboka na biso? Ah ok, Eli de dit. Donc, à lobby, on a public parce que Axe a quitté, c'est ça? Ok. Donc, pour vous, à lobby, on a public pour Asoko la Maboko. Nenge Axe a quitté. Ah ok, ok. Donc, pour Nabino, Esaïa Kevin. Esaïa Kevin, donc, le quoi na lobby, non, na cours toujours à Bandek au voyager. Mais à l'écart qui va 16h, va solo li à lobby na yango. Après, Axe a 21h à voyager, mais à Kangamika, il faut babalana. Donc, abandonner yango sous un jour à mariage. Donc, ils ont un cicatin daté, hein? Ils ont un Kevin. Kevin tout fina yo. Kevin, nous sommes lingato, ils ont 2020, nous sommes lingolo. Yaka. Donc, ils ont yo. Donc, ils ont des yo. Loko, ils ont des yo. Donc, yo même Saint-Esprit a dévoilé qui vous a mon bal à axe, c'était moi, nous, à moukier. Donc, yo même, osaki milliers, même pas mon lit, mon santo, jour à mariage. Yo encore un gouano, joie qui a wapi. Yaka. Maintenant, Kevin, yaka non ko expliquer biso. Donc, yo, au côté de la famille, au langue, dominé bango tout. C'est ça? Yo, osa mobali, ya aksate. Osa mobali, ya aksate. Profession o esili boete, profession o na suka na o pasteur dans le lobby, aloba ke ezana motu o alingaka ya. Yoza choix ya nzambe pona aksate. Prévaneta ndozo soka ebana. C'est une manière ya koluka tika yote. Façon so soke la ebana, c'est une manière ya kolobana tingami yo. Kata so le babua kayo ezala pona bana. Bovanda na ye. Tala les images on a tient na sima yo Kevin. Tango jo ozaki na micro musu na loboko na yo. Mo beti micro ya moi si mbata. Donc osez lever mes classes ezate. Osez lever mes mosenzi. Oza brutal Kevin. So continue na kata makambo cop nzambe parce que yo ya cop. O yo lingaki na motema otikai. O ya kinde cop. Et ça n'a pas règlement. Et ça n'a pas biloko Kevin faut le landa pour timbi sate tasko to timbi. Yango osalela encore ya bazulu bolobi encore ya Afrique du Sud parce qu'il n'a comme tala tango botoli mama ak sa micro tango olobi na e tala moi si tango atali yo na miso il y a la tristesse la famille. Botala mwana moi si tango atali na miso pour lobana ye il y a la tristesse osa ke nini eku ema kufa Kevin eku eme azwe mbele so be ku eme matin midi soir mazwaka makofi azwe mbele so eku eme matin midi soir mazaka humilier eku eme matin midi soir akufa lipasa natika ye moko Kevin yo boma aksate to ko bomande libala na yo. Yo ko boma mwana mamo langi moko te. Biso to ko bomande libala na okozonga na moi sinon parce que tu es marié en Afrique du Sud. Tu es marié en Afrique du Sud mon frère. Tu sais combien batu babanda komba wana kala. Obeta ba oma bakuna mitema o bazwata ba postete. Ya kolobata alléluia apesi micro. Oyebi combien de batu bazawana o ba luka nzambe ba passa ba délivrance ba zwa ta poste mon côté Kevin yo yeka ba loko ti lobo e na cop o komi ko mata eza yo za na rôle nini
Aux un rôle, ni comme si on est pasteur. Si on commis pasteur, viens nous annoncer parce que la République n'est pas au courant. La République est au courant, au communani, parce que moi je ne comprends pas. Aujourd'hui, matana cher étant que qui Kevin. Aujourd'hui, ma beaucoup nomi balo tche na cher. Ya kota la kibosenzi na yo. Yo kanti na si ferme si on weza kaboye. Donc yo appelle ça au cop mais na cop en wano de oso kokate. Ozo bape amen anglais. Donc déjà yebinde no ko séduire biso bandimi hein. Déjà yebinde no yo bando ko lobo changer mungongo pour soki moi na si ferme si nyoso o Kevin melio de libele ya ko lukanga. Total la vidéo total orgueil na cher nzambe. Papa Kevin. Papa Kevin, Je voulais remercier who wanted to thank une famille qui aide beaucoup pendant le café chrétien. a family that's always helping throughout Ils the sont Christian tout le temps Cafe. là. They're always here. Et ils me disaient, moi je vais les faire parce que je He leur said, envoie. I want Chaque to- année, ils viennent toujours en Firstly, famille. because every year they always come as a family. J'espère qu'on connaît la famille, n'est-ce pas? Do we know who this family is? Vous les connaissez, n'est-ce pas? You know them, don't you? C'est quelle Nzambe. famille? What family is it? Aye, alongolié, C'est quelle famille? alandi, moi so kima. Pa, abeti yango mbata, Amen. azui akomi na deux You can't say micros. the family before me. Akomi na deux Dis le nom de la famille avant que akomi na deux micros. OK, total ache maboko. Amen. Na lobi maboko, maboko wana étant que qui moi si na o laissé bo. Oloba na moi si na o que ozu musala na Congo. Yo moko mama aksa tango mobali a promettre moi si na o abala ki azu musala na Congo. Si musala ngonde si fait site. Hein? Mama aksa musala o aloba na laissé boke na kei na ke ko sala na Congo. Ezande église na bino. Ezande tonga na bino. Mais mama aksa limbi sanga aux allez rester, tu sais quoi? Gou oyo mibali basa la rabasi ou vivre en côté. Je ne sais pas ce qui bana maman langi nyos tu boza boy. Omoni okoza na bozui. Mais ce mobali na yo, yene mtaluka yo. Encore bando offrir yo ta ba flair, o ezo utana moté mata ba $5 parce que toi tu as beaucoup d'argent. Et là, que sauver moral na yo maman que ça, ils a ba na yo. Mais sacrifice nyo sur yom to sali yango, ils échec. Ah oui. Ozu mobala bateau. Oye si na kin. Ou bandie banana caleçon, ko soka eba veste, ko pesa e micro, ko mataye na chair. Je sais que beaucoup de gens ont mobile dans les églises à maman na biso. Et bon bateau babanda ko travailler na si ferme si kala o bazwa ka ba poste té. Bo vanda bo penser pour na bango bolo bake. Papa Kingandi baya kala. Tika ko mata huissier à si ferme si. Tika yende muto abando kongola ta mabonza. Tika yende muto abando diriger ta batu boye. Moi no aye lobby awa. Akomi koloba de na batu amen. On est ça façon séduire biso encore biso basi tolinga bongo. Moi no Kevin lobilo akomba moko amen et puis ma boko ne mi balé azo vendre sango na cher o ya maman langi na papa langi a bafoué mi be kwa si ferme si a bois qui veste la xibino que non na ko langi sa moi na bino na encore bazulu polo didu na kata maboko. Moi si avant de la tiba rouge yé moupandi aho maitane tirette boy azo komela ne ba chéri aho komela laisser bon na téléphone na tinda déjà 3000 pour na bana yo moi si kuna ka micro boy alandi yo ozo kima mama koto to sola loko abasi nzamba za juste ese ngonangeza kilelo maman que ça na banana yo bota bana o misato oui. Mais ce qui moi si wana sud africaine alinga mobali neti lelo yom tozana kimiate. Yango moni moto ata bombe bizaleli ndenge nini suka ebima. Et ça passe pour comme c'est parfait, non. Goût habillement Kevin, et ça va pantalon à look. Mocassin. Short a kitoko gumbi maboko kepi atie ba singa ba croix pona yondo kuma ko soki se ba veste nana vidéo mo
vidéo oyo eza forcing. Yo moto ozola na suko zo ba perfect itokose. Parce que moi si guna eza mobali mais mobali guna eza moi cité perfect. Donc yo zana bino ne ba cameraman na couple perfect te to bandela to talango. Olati colon mocassin ba soki yo na veste eza guna ote ya yo guna yo polo ba dessiner na a mochino o tie basinga o gumbi maboko kepi unoroka loka kasongo boy parfait wana lukuta mais yo oza mopona yo mama aksanda pona yo mais yo opona mama aksateza kopo ya okuza choquer lelo total ngo parfait lukuta na bolukanga moto alobaki parfait ona na makamba oloba na ye tika lukuta ko yaya tango lobi yes wana kana bonzambe to yes na mukili yes wana wa mukolo yo skoza na mukala yo zanan protocole mukala yo za mukala kota Kevin to kota yo ozanani yo ozolanda bango na simozolo ba yes parfait lukuta papa parfaitité Kevin za l'est Kevin za l'est modèle ba veste bozo soki saye wana aza warrior Kevin za warrior eko simba te Kevin za warrior moi bras cassé moi ba chaîne moi chapeau moi m'aider moi nourrisson aza warrior lukuta total angwa warrior aza muto avandaka boye ayoki nourrisson ba pose matie avandaka boye amo okanta lesebo okanta basa lesebo avandaka bo mona oxygène aza wa ekosi aza génération warrior. Et maman aksa ce qui laissait beauté mta libéra mobali na ye maman ndenge to fingelo Kevin a ko changer pour na quelque temps mais robongo na complètement te a ko zonga parce que limbisanga oza choix na été bokuta na yo na yete na nzela lingi yo draguer yo te ba memela yende cop na ba memela yo yende limbisanga maman c'est pas pour te choquer mais ce que ça que oyo kaka pasteur dalote na molimo o lingeka bobalana avec tout mon cœur o chokame moi mokie mais tu es dans mon cœur c'est parce que tu as été prévenu que lingeka koma o kobando boiter c'est ça les boitements ba live oyo yango de boitements parce que na ba live o bat ba oseka na humiliation et panzani partout bat ba oseka yango de boitements et o ko boa kango mais Kevin aibinde ni akoiko utiliser yo yango mona botisi yo bana pan parce que ça na baton sous to lingato se débarrasser na bango mais bana pe bako vendre ça relation et na ndengo za mama aksa ndengo sambelaka oza président sa JCC oza moyembi olingana obota na batata mibale te Kevin sko ayebi yango Kevin za kudu ayebi yango olingo bota na batata mibale te akoza elo mabe boîte me ko salema mozotala ka nga mwana mamulangi ngai présidente CFMC ngai nani okwa makipamba musika na yo na bota na batata mibale na kokanga makana boîtement aw on de boîtement detinga normalement je t'aime beaucoup non ça tuna lobana na faveur non mais c'est une espèce de pekisana lobana faveur non et tinanga na yo na yena sangsabino non ça tout na lingate na lobelo mo ko choquer non ngana côté lo mais eza elo mo ezo punja kati ezo pun donc naza posa penda na côté lo naza ka pona yo mais elo ko mo ezo punja ezo lukana frapper na yo non nazo ko kati on moni nazo lukana masiette mais eza malgré moi donc ça veut dire que t'as été prévenu mais loko yo ka kité nde boîtement yango et na boîtement wana biso pe tozana on t'aime mais toujours contribuer na boîtement ndenge molimo mo santo alobaki donc ça veut dire tu seras choqué on va choquer Kevin au pi melonzo to ko choquer mais tu es un amour
Tu es maman Axa de nous, tu as un amour, mais tu seras rendé choqué. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit est choqué les jours à Libala. Mais Oyoki, et l'obino avant, Oyoki te. Même les jours de ton mariage, tu as été choqué, Oyoki te. Boatimata me komi bisotoye, tu seras choqué. Yo, mouto azolo ba parfaite. Parfaite. Parfaitité. Parfaitité. Parfaitité parce que Keva zana egouya. Azana egouya ya nanité. Oui, etikali mouke Jérusalem. Aza gouna été. Et lelo oyoyo. Kevin, soki osalara maman Axa boye. Ça veut dire qu'au trichaka. Ça veut dire qu'au talara libanda. Oza faible na basi ya bassin. Oza faible na basi ya makolo. Ah oui, parce que des ex non bakuka na basi bataille moko. Sikoyo, lokola yo moko ndimi. Oko ta place au soko ba veste, moza warrior. Conseil ezake. Oza suna droit au mata na cherté Kevin. Tu dois demander pardon devant l'Assemblée. Il faut que la République pardon na acte au sali. Papa Alain, moi na o Kevin, azana droit ko matali sous te asimba micro. Biso toyebi Axa parce qu'il y a sa présidente, il y a JCC, aza moto alanda ba fermissement, Kevin 0. Bon monde bo betiango hein. Bon monde bo triqué. Bon monde ndenge bo fils na bino bo lembi sile makambanzambe. Mais ceux qui bat bauta kingasani bauta matete ayeko sambela nzambe aluka matape poste tala biloko bopesa bango tala ba condition o ba 21 jours o brisé molimo nyoke longwa o nini elongwa o chambre haute mais Kevin ye loko akaza gwa mwana na bino mbala mwa komo simba lisango et nzamba za camarade na biso te ba maskaka Masumuté a exposé Kevin. Donc c'est que Axa souffraka. Afra mona Axa mona rapasi. Axa betamaka ataka humilié. Et opération botisaye pour koko kabona na yote. Botala libumuna na photo. Ndengeza déjà kokoye koza bas 4 mois 5 mois. Même moi je suis à Zemi Kevin, tu n'arrives pas à dégager quelque chose. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Moi, je ne te condamne pas. Et là, quand j'ai la facilité, il va avaler en angoté. Mais il y a qui n'y a pas yo, ils ont quoi appartenir na bolangi. Tout bandi na caleçon. Tout bandi na caleçon Kevin. Tout y a yo, ils ont quoi appartenir. Même Santos en angolelo. Ils ont quoi appartenir na bolangi. Dans autres photos, quand tu y étais, na Afrique d'ici, dans les sebo, bah tu bats là-bas, mon que n'y a pas lelo zali. N'y a pas angolelo. Eza ojuango pa bolangi. Oh, et koko bima mo bimbate, désolé. Bon, tala kande toujours ki yo. Hein? Awa tala nanu, tala nonde toujours ki yo. Okosi le seboke oju musala na Congo. Okosi le seboke oju musala na Congo. Boende toujours ki yo. Ah déjà tie moi na maman langi zemi. Awa déjà o tie moi na maman langi zemi. Ezaki no tel nini. Hein? Et puis nana futa ki hotel angwana. Hein? O chaki zemi ana wapi? Na mboka nini? Na Afrique du Sud, hein? Pour ma bonza tout ya Afrique du Sud yo mutoko ma rozwa. O chaki yango kuna. Ah déjà pasteur Dalo lobby. Oko boite, Axa ko lata yo. Oko boite. Omoni ko boite? Hein? Musalo lubaki na lesebo. Ozwa ngonde na CFMC. Lelo oyo. Oza brisé te. Omo simbe la biso micro. Okomi o mata. Ozolata débardeur. Ozolata elambe katana maboko. Oza ko humilier moi si. Tu penses que tu que là Axa. Yo moni eku aimé. Yo moni aze ku aimé kuna o na Afrique du Sud na Nigeria ba simba mobilité. Yo bana nchangu CFMC bako tobolela nga yo pantalon wana kaseya. Yo keke bako to olingi na tinda kaka bana CFMC ya njili na ya njili na biso kuno babongwani bien te baza 50 ba tobolela nga yo pantalon olingi na tinda JCC ya nchangu kuna o babongwana likolo moko na kati likolo moko libanda ba tobolela nga yo pantalon wana tango yaka
mbala suka keke mbala suka na kati yo étant que compatriote oza suna droit au matana cherté na kati yo keke pour je sais que retourne nga sur quel droit na droit de sol na droit ya sol ndezo permettre nga na kata yo o matali sous na netonga nzambete que ça soit ta dernière fois ou là ta polo l'église keke que ça soit ta dernière fois où il y a netonga nzambe na polo o l'équipe ta sifem si ya maboko goûter o l'équipe frère sifem si wana ya maboko ba poilte keba balasuka que ça soit ta dernière fois yo simba micro loba hey man o sande chozolo ba on anglais pour séduire biso keba balasuka et ya suka pona suki c'est là yo Kevin oko lekane tongo senga pardon otindi moi si na yo a bloqué ba commentaire pour comprendre que ça qui m'a bé hein otindi moi si na yo a bloqué ba commentaire na TikTok moi ça a bloqué ba commentaire tout na TikTok mais biso to kotika yo te Léo no sala te lobi no sala te lobi so muté me suki na matisi yo lisusu mona nzambe tout ce que tu as tu les dois aux olangi tout na lobi yo ozaka na sake babil wana à part tes billes ozane lorote to bandi na caleçon tu les dois aux olangi cinglé tu les fleur wana rouge rose oh tché tu les dois aux olangi tout ozanango yo zaka na minu esali boelo kwa kasongo na makolo no e toboka na se na basaki wana ozanango na se nini nyoso ozanango alors tu dois du respect à Axa. Loko a maman bana yo. Loko a femme congolaise. Loko la moi si Kevin. Ke bana yo mona mobali yo ba loko tu na zéro ba comme si on mutu. Ba loko tu na zéro ba comme si on mutu. So ngo profiter na mona moi sur pour asambelaka, pour yembaka, pour sa présidente à JCC. Toko kata yo Kevin. Toko kata yo Kevin. Bino bato bo fournisaka ye en koro. Na Zulu, Bokata. Comme ça, Axa Mona, Aza forte, il est faible. Bino ba fournisseur ya encore au botin de la Kevin encore ya mbombo aywe yo mukombo jie aywe kata yango botin de la sou moi mobali yote. Parce que non lukana yebe lo ni ne kosa ke o langwisa Axa boye asila ramaye le devant yo nazo monate. Na mino belo etondo na munoko. Na munoko o ezo banda awati awa na nini na ndongo tonda makasi likolo na setika liyo makolo mikie na brancaro to na ndenge simano ekota makasi nyonso sopana liboso nazo mona te soki eza putulu te alors ba fournisseur ya encore ya ba Zulu stop parce que na yango na jouer la Axa na yango no jouer la po nazo mona te ba diplôme eza lukuta oza docteur te ma papa oza docteur te oza te po ozalate ozalate ozwa ki na nini na kitoko te oza kitoko te oza normal oza charmant ok tu n'es pas bon pona on lukana yeba eloko nini o ser o boto o betie micro après ser a oloba no malembo te na lingena loba te po tunie a oloba no a otelo na misu pa bolingo mo humilier to luka sko to yeba eza na nini na 1m90 ozanango oui c'est bon oza guba si balinga mibala mila oza gu ya mwasi na Axa oui na nini na tolo na yo tolo no pesa na kitoko oza tolo plat oui ça va nelongi te oza beauté oza normal oza charmant oza beauté pona katika ya sifem si wana na kati ya sifem si to kundo la babo wana yo ozongela lycée bona oso lycée boso kinana oza beauté. Mais Moulaï, ça va. Et puis, diminuer, sport, na ozo sa la mingi likolo. Et ça déséquilibre ma colono, et tika la miki. C'est pas propre. Il y a un moto ozo ba parfaite. Zéro parfaite. Ozo liali bende trop likolo. Et ça ke likolo, ozo comme musclé. Mais le ketu na ozo tika la lokwa ya lik. Et ozo panza ope ma colo lokwa ya lik. C'est pas beau à voir. So ina kosi. Preuve à l'appui yango nazo tchela o yaka komi mona quand nga na obiki sa quand nga na osepela no ici
mimona. Décalage, la distance entre les taux là. Tolo, na décalage à makolo. Makolo, tu dois travailler tes pieds. Tu vas travailler tes jambes. Luke tu pousse na makolo et vimba. Autant de célébration tolo te yango intimider la axa. Ah, autant de sa tolo boju ma boko ano tchana cher. Yango o intimider la axa. Olingi pantalon et tobo ko pa bana jise sanchango. Olingi bino omoni jise sanchango e bongo ma complètement. Ba bongo na 50-50 mettons à désordre de salango. Ba jise na bino nyonso boza. Ba jise ma be baza jise sa bana nchango. Po ba bongo na complètement te. Ba bongo na 50-50. So komi bamba libanga. Biso kuna toza bongo na nchango libanga. Listasi beta to ki marate. O bois ki gaz to lokoti to bambi so bino moko. O li to tinda ba to bolo pantalona. Olingi. Eh boni boy ko Kevin. Oti na famille. Oti na famille ni chance loko pamba. Moi mobalio. Na Afrique d'ici de oui, Afrique d'ici des anango poto. Mais na bambon on a bino misala pasi wana. Dis-nous que tu étais heureux, oui, Ozaki heureux, lingaki moi ça choix non mais tu travaillais dans quoi? Tu gagnais combien? Les lots ozo mataba avion partout. Ici c'était en Atlanta. Place ozo ko humilier moi non, c'était en yo moko non vandana les segona yo lalo lam komi mona en Atlanta. De toi-même quand tu vis avec ta sud africaine, de toi-même on lala yo moko lata o mi mona en Atlanta. C'est grâce aux langues que comme na niveau no Tokyo côté à Sangwanza mais na yo warrior. Yemba m'aider. Yemba nourrisson na yebi si yo toko te ya sangwanza yo sangwanza benino yebi yo sangwanza benino yebi osaki combien de jours na mabondeli po bando matana cher osala combien de jours na kolukanza mais yo poko moloba na bato amen. Tu ne peux pas citer les noms de la famille si c'est pas moi parce que tu es qui hein osa nani yo non osa bonso okomaka Zulu na passeport ba Zulu ngo ki malosie gote. Aujourd'hui, tu couloir et à moi, sa famille, au langue, aussi les ségos, au cours à Nakin. Et bon, on aura un passeport à la sud africaine. Ça veut dire que tu t'es cherché. Tu étais en Afrique d'ici, mais tu t'es cherché encore. Alors, opportunité aujourd'hui. Moi, ça lingio, as esclave na yota. En plus, moi, na maman langue. Tu penses que le quoi, babot, na maman, bazat, on va te blesser, parce que